Papa on le kana TV pour na loba mabe pour na belle-fille. Yango détrompe-toi. Silama pour mutu. Ensengo pardon zati. Vous comprenez? Neti papa batu. Lelo yo ko tangisa komba papa batu na TV. Yo na problème ni. Yo na problème ni. Bolamba bolia. Ata bolambi mami wata bacha mwamba. To yate. To yate. Beva ko yate bolamba bolia. O bandela kendo vanda o raisonner o yeba mamni o ya oloba. Parce que on est oloba penza et quotité et simbité et jouer sikate. Azobi ka musuamba le cheke ba comédie. Azana ba film Belle-Vie a tourné ba épisode ici là. Muyibi, ali ambonga contrat kenda na yo de ko sana muyibi. Yo ko sana courage yo oloba Belle-Vie na TV yo za mutu mo so mo Belle-Vie. Il faut banda mbangu. Faut ba contrat ezali oyo signa. Au ça va film au qui ça va tableauter au milieu là au mikime là tu vois malhonnête que tu es tu as pris le courage yo vendre na kiti na est-ce que va vendre ça que makasi o teki makasi oza polele na sima makasi ndio za bongo hata na problème avec constipation te alors silama makasi silama maman na yo oyo zo soutenir ana mbongo tourner ba film ne be via tourner. Vous comprenez? À tourner la coco, ça peut pas moyen à moukier. À dépendre de moutou Belle-Vie, à dépendre de moutouté, à dépendre de moussala, na pas à dépendre de moubali na ye. Il y a un monde à tourner ma film parce que Belle-Vie, pour comparer Belle-Vie la vie, maintenant c'est pas à comparer Belle-Vie, na grand star et un mot comme ça marqué histoire un mot comme biso, même chez le blanc on connaît Papa Wemba. Tu vois, au comparer Belle-Vie na Papa Wemba c'est déjà bon. Tu as compris que si là à cause d'atteindre un niveau il y a mieux de son. Belle-Vie à niveau Papa Wemba et Koumani il répond a raté vie dans théâtre a raté vie c'est ça mais ça na souffle de vie na nzamba opesa mais na vie à théâtre que théâtre foutaillé théâtre salé azama commence à pototer pour nous non ça qui moi qui pour nous yo mona pour nous ça enquêter le quoi mais on a raté vie. Ça a raté mon robot. On a fait ça le que gérer même ça bon mais on a théâtre te gérer à Coco Bawario. Gérer à Coco Bawario comme boya tisi comme on est c'est qui? Mon est na mboko azanani. Anani mon est zoba mon est za mon meli lotoko, mon meli agene, mon meli ba whisky ba teka ya ba kwe ba teka na ba cabine mikie. Ba mokondi ba ma dragon. Yelo masanga na checha zo tanga soya ado nimba tanga soy bande ko ne fa ba Olanda na cheche ba bisko lango na mbongo nete bianka non ne za lango kana mbongo ko senga ninga za soke na cheche akenda ka viaza naza samigra obomela ya mwana nene boy samigra yebi sote abo ene ba problème mona ba tunga yebi manozi lelo gesho ingange na sana yebi nga très bien monesa yebi nga chuke yebi nga bango nyoso mutabungi nga zati. Ok. Nga soko sala théâtre to tourner nzonzingi ya lelo te ya tongo. Ozo comprendre? Po ezali nango po sala ntenga po sa ezali journalisme. En plus pas so bonne ngoutu ba jamais te po fona ke classe. Ozo comprendre? Mon merci na maman Sakina et pourquoi pas la maman Chéra moi aussi. Merci à toi Dongolé Sanzamba Versa c'est Odette Lesa maman Leslie Nadine Kialuta mi fille sa motema ya papi Irène Kialuta motema Richard. Merci à toi Karine Izanga Jocelyne Kialuta. Merci à Patricia Branco vraiment une émission nanga na zanga mokote na plateau je suis avec Petit Boule babi vraiment mingi olobezate parce que nanda ko déjà bozé ko sepela tala bana nde bazobwaka ba nounous Petit Boule là maman viens regarde Petit Boule donc si je suis même langage avec Montréal non c'est ça là entrée à invité nanga vraiment plasma bonjour Bianca Zanga bonjour na famille Libota Mobimba bonjour na Belle-Vie Kandi bonjour na papa Lambiso l'homme du moment notre papa qu'on respecte beaucoup on a beaucoup de respect envers lui, notre papa, notre papou, notre papouche. Vraiment. On va la moi si moko. Et les autres quatre AVC. On va la moi si moko. Je dis un grand bonjour spécial à Belle-Vie Kandi, la patronne, bishop de l'écriture, maman Koma, maman
l'étoile qui dérange. Ah bon? L'étoile qui dérange. Voilà, maman Edith, maman Edith na Hollande, bonjour maman Edith. Sœur Nara Blandine Panzou, toujours famille Bota, Aza famille Bota, Aza Péchalov. Dans le niveau, à Saint-Sara, Batua Kimia Mibale. Aboya na yemu basi ya matalana, aboya na batu balinga kokia kwa problème basi ya aboya na yemu to afingi sisa batu na TV. Vraiment. Donc maman sœur Nara Blandine, sœur Nara Boussous peut aimer, on appelle sinon bambote belé place boza. Na yebi ke boza ya ko sepela ta bomoni janga na plateau na mwana suka ya famille Bota et ça lui déjà bien. Pe dio nanga o bosenga ki lisusu na samigra amba kala mingi pete bokozwa ngo boza toujours ya ko sepela. Bien kazanga ba question eza ya yo, ba réponse eza yanga. Naoki yuma mo ba utolia chorisho. Chorisho batia rona mwana batia rona fu po etangisa mafuta wana na mungwa. Mais yeba be singa sangoke alié chorisho ya mubesu kana toboli kutulinza na sete. Aumela na uila chorisho kana za solo wana. Lokoso moite babina nangola kuna asutukeli kuna somo. Mais apo kataka nde makadamba biba ndo simbela liboko. Andoko katsa ba autoroute wana te. Kata bon est-ce que ça kenda kuna mesa mwana kwata asala keki mwana kwata garçon amela choko amela mbumakisi ya choko kwatela na yoke babe ayepe koloba bongana landeke penate so yokaki okoyebisa mama baloba ipona so na répondre pour asa nyongololo aswapante ayuma bato ba renia na groupe évangéliste na mito ba otanga ete Bautanga était à l'autre côté devant Belleville pour arrêter les matins à Gangete. À l'autre no bêté. Mano bêté c'est no matière poto na pe crime. Soit meki aussi mo wallahi billahi. Oye ba tembele na mona baba mona ne yo za Djibouti na bango. Si. Ba mona za Djibouti na bango. Mais bokeba. Bianca sa famille na sima bande kona basi o babali mibali na sima bande kona bango la keba. Ba surprise ça vraiment belé. Personne n'est au-dessus de la loi. Quand tu viens passer à la télé pour inciter des gens, tu attends quoi au retour? Oh, c'est là-bas qu'on met le maboko. Non, bon, met le maboko parce que tu as insulté. Ce qui olobeli mutu mabe. Olobi na yeke écoute toi ça katenga, mais yo peut ba expliquer ba bité ngana za rotenga, mais yo penando que ozalo comme to bina ison kele. Tozo bina kata ba nje ba che ça c'est wana kata mutu wana forme wana moi so na forme te yo sko za makoloko asoso oza elongi loko mutu za na bipoto zo loko za na apollo mozaka na apollo to za na apollo mo iné so yo lingi yo ya ofingisa Belleville na TV ba finga ote vraiment alobi ko tourner belé ko tourner net na un mois ko tourner 4 films ningo loba te que oza spécial to oza meilleur habitandis que ba Nigeria ba tournaka a tourner film moko ba tiki yango vraiment même so ata après une année, après ces exemples, le film La vie est belle, La vie est belle et ça là. Donc une année vraiment, bah consommer La vie est belle, la komaka. Moi j'ai commis 4 films vraiment. Est-ce que Christian Shoga, laisse-moi citer vraiment ton nom parce que moi je n'ai pas peur de vous. Je comprends monsieur. Yo, ils ont attendu Christian Shoga oyo a manqué de gérer respect na TV. OK. Na loba vraiment na lukisa singa te comment ça qui moi na kwata na Turquie. Pendant que la Turquie ça demande pas beaucoup des exercices. Na ndimite que mutako comme en 2000 Gloria King. Na ndimite 2000. Pour un avion en Turquie ça lokola fula. Toi tu crois que comme ta vie est Turquie chez Annie. Et c'est leur hôtel, laisse-moi t'expliquer. Ozak Obimi Gaillard zéro na vie. Christian Shoga. Liboso Belleville, Belleville a engagé yo. Tout le monde a un comédien. Belleville a yo penaka wanapo aussi bateau ya perche. Mais aux un salaire na yo ba pesi yo pena contrat na o signé. Belleville a muninga na hotel. Ce qui kolinga si la tellement eleki yo mingi. Ne tindi yo pa lo raconter ma sottise. Laisse-moi te dire que tu es un bougnoul. Bougnoul azam mutu o azam ma faculté mentale nenyo faisant en plastique. Oh là. Tu comprends? Pour na koya kolobake, il fallait de tourner 4 films par mois et de l'autre côté, fallait que tourner ba film comme La vie est belle. Premièrement, La vie est belle et c'est qui projet à papa Wembana batu ya libanda.
Ndeba sala film arrive. Mais Papa Wemba en soi, il était musicien. Mais Bellevue, aza musicienne té. Bellevue, aza couturière té. Elle sait qu'elle est maboké. Donc c'est son travail. Elle va arrêter à ça la film encore. Pour que elle ose là ça la film sous ce terre à terre. Kende ba bandelo foot au $20 na nouska. O bandelo kende vanda o raisonner o yeba mamni roya oloba. Parce que o yero oloba penza e quotité et simbité et jouer sikate. Azobi ka musuamba le cheke ba comédien. Azana ba film Bellevue a tourné ba épisode de sila. Muyibi, ali ambonga contrat kende na yo de yero sana muyibi. Yo koza na courage yo oloba Bellevue na TV te yo za mutu mo so moni Bellevue. Il faut bana mbangu. Faut ba contrat ezali oyo signa. Au sein de film, on a un tableau. Au milieu de la mort, on a malhonnête que tu es. Tu as pris le courage. Tu as vendu la kiti. Tu as vendu ça. Tu as dans la Christian Shoga, pardon. Oza mwasa ndumba que non mais la kisi ya hôtel pour mi bali balula yo. Oza garçon puis ya bassin au bois à bassin ndé mon abisso. Christian Shoga silama au to mi teka na Luanda. Kolinga te na tanga kombo ya mobali ba no usa na Luanda. Reste en dehors de Bellevue s'il te plaît. Soko lingi kombo ya mobali na yo o ya utuko usa pendant ton séjour à Luanda. Attention. So tangi su kombo Bellevue na TV, to lo ba Bellevue na TV. Woni Luanda wana e comme le piqué. Ben pequeno. So meki. O kota mo souté. Quand bata miwa pe ba ozoyo. Oye ma olingo ke mena monsieur Mathieu, olingo ke no mena na tuki wapi, olingo mena ke na Moniki, oke no robeta matolo, olingo ke na kibokolo ba mona yo ke osenga. Olingo kota kwanza oke senga bilamba Chine. Do ba ozoela ngayo. Très nani ya na nga junior ozo kitoko a sepelisa yo. O comprendre? Tant que sous Luanda, so fingi Bellevue. Tant que na marché à terre ya congolaise. To comme na wezela biso mususu nini na Shkwanza. Tant que moni ko to ke na senga bato senga. Tout le bango garçon mo gielo avant na nini na palanka. Ba oyem so azanani. Maman na ya za soldat, maman na ya za dinik. Ma papa na za congolais a. Tout na gielo azanani. Po to ko la bino boli to koma na mabe to ba do sala na mabe. Comme ça na mabe. Christian Shoga silama. Oza ya kolemba makasi, ozo teka sima, si maison polele, c'est le moment où ça la ba glaçon au baka na sima po si mekanga ma pota ngozonga sous Turquie. Po zo moyen au sala sous po au servir pe papa au Turquie. Donc makambo etaliote, so o eza terrain mo eza glisson makasi. Tozo beta ngona bala libende terrain ba pandi milangi. Tant yo yé muta bengi yo azato yeba ke oza ma chérie mon frère. O comprendre oza ma chérie mon frère ozo teka sima na makasi. O teki makasi oza polele na sima makasi. Nde oza bongo ata na problème avec constipation te. Alors silama makasi silama. Maman na yo o yo zo soutenir. Ana mbongo tourner ba film ne be via tourner. O comprendre? A tourner na koko so po ba moyen za mukie. A dépendre na mutu Bellevue a dépendre na mutu te a dépendre na musala na ye pas dépendre na mobali na ye yango le monde a tourner ba film parce que Bellevue pour comparer Bellevue na la vie et maintenant c'est pas à comparer Bellevue na grand star et mboka na biso marqué histoire mboka na biso même chez le blanc on connaît Papa Wemba tu vois au comparer Bellevue na Papa Wemba c'est déjà bon tu as compris que si là à cause atteindre un niveau il y a mieux de son Bellevue a un niveau Papa Wemba. Et Koumani, il repose en paix. Donc, là, quand on a sepelé côté, autant que la vie est belle. Tourné par un grand artiste, on a mboka na biso, on a marqué histoire, on a sala Congo, a teka Congo Libanda, ne fallait au teka Congo Libanda. Et là, on a sepelé, mais Bellevue n'est pas ton ami. Vraiment. Tu n'es pas égal à Bellevue. Vraiment. Donc, en tout cas, Christian Shoga, moi, je cite ton nom parce que tu vas m'amener nulle part. Tu es rien, tu es nul, tu es miette devant moi. Donc, silama, baka ba glace, pour outi ko sala musala makasi si meza ya kofungwama. Aujourd'hui, tu as repéré maté. Ou alors, moi, c'est outi maternité. Tu as bande hygiénique, zoata ya robomba, nzoto na baka glace, pour okanga sima na yo.
koyaloba makambo te po okokango te ekota propos ya Nana Amelia. Nana Amelia a simé abi ba makambo tu o Datia lobaki Datia za na raison et puis pour encourager maman Thérèse abi que Thérèse aza ya moko ya linga mingi Thérèse a songi te ba beta ba kati moko boye na Thérèse donc ayoka encore na monoko mutu te comment biso to kozo monopole ya manquer mutu ko ya Thérèse boye yesu ko ndeti ye Amelia mabele na mabele masoko ezate ko ndeti ye alinga yo expliquer batini na te yaza nani na kata makambo fille mo babima le chèque na maboke vraiment fille mo babima le chèque tala Amelia filtre no tiaka lo koma lokwa opakoli mabela kamba na ko ekosote na opekiso ekosote na opekiso pena to pas silama vrai moi makambo oyo sambwa mabe Amelia en tout cas luka mo silama po muto obango ate pe makambo etali ote so que na tourner na SB ya on te tindi oloba bongo nous safoda oyoki safoda so kutu kolo SB wana so kutu kolo SB to pekisa to bika pekisa pe ba mwana ye to silamisi ye bongo yo Amelia te kitwa ngala mseki avane kime parce que pour te raison pour problème à GTM Amelia na problème à GTM David il va kabona. Oh David aboye David akoma na mwasi na poto yeba te. Nebite. To tonge na ndam. Amelia. To tonga. Zozo. David nezana achaka David na nzonzingi. David azwa moloko azane mobali kitoko mtaka mwana mulu papa tulaka te. David azwa mwasi nebo ya Mama. Mwasi na pekisa loba ata o tourner film. Tableau moko te kutanisa bango. Film oyaza David azala te. Soki tembe makambo na oloba eza tembe akanga photo na David asala ta mo vidéo mo amukete ya 3 secondes atiela biso ngata na short ya chaîne na ye ou sota tcha na TikTok yo mona kati asala ba vidéo na TikTok so mona elonga David akoma mobali ya bato atika na défaut Amelia on a problème à je t'aime oza problème à chérie I love you oza na problème ya babenga na tongo allo madame tu t'es bien réveillée oza un problème wana oyo ba belle vie te pour belle vie marié oza célibataire célibataire pe oza na mobali ya fixité moko ko oza double sim mo oza na babasi no ya basi ya mabele lokwa ngabo moko oza pe na mibali me baba miki ya théâtre obima na ba miki ya théâtre biso sona ba Thérèse boka ndenge moko donc oya kokota mato oyo kotela muningano obasane musande oza ba pédiatre bino mibale côté muningana ki pédiatre basala ki pédiatre na mama ye moi na comprendre voilà mais côté là ba propos ya Thérèse aleka ke pas le kechu assez l'autre a bi belle vie libala bala star ne lokola belle vie akeno bala libala kuku belle vie ko bala libala kuku te qu'est-ce quoi communal oya ye bala mana kuku te za Thérèse omoni yoso yo kito feke apekisha mwana sha be chefo na tina yire na finga ne baso yo fingi Delvi biso do fingi sila oyo za mwana sila biso do bana Belvi yo kanti so yo le ba finga Belvi so do banga est-ce que ma finga susu nini oyo Thérèse otikali nango po oyo kofinga Belvi na tele abiso botangele comme mobile na moko yo otanga 10 mibale ya Belvi atanga na biso otangele ke da mobile otangele mibale ebele otangele ke Ernest otangele Jéréspire otangele nani oyo Célé Massamba ba bijou batinela ko photo ne papa bataza marié moi c'est infirmière j'ai beaucoup de respect na papa wana Célé Massamba ba bijou papa tika okota trouble la kata foyer na yo ba Thérèse ba basi ya kozwaka te ya akoya kotindela soro mabe ekosala mwasi no mabe c'est eloko modele na vie mais na monde eza mpe lisolo akala akoma odembela onkati lelo papa bato ti lelo te emamba kala chapele mpe aleka naokai mpe baseri mo bakoma ondie mpe na Jorvie toka pe kabongo toka pe ba periode mobo ataka trouble na libala bato ya mami la chat saki songi kasa sala bongo po yeba te déjà manature na ye ye na mtana yo funda président Caleb pa mami la chat kita président boetala yango mo président Caleb bengana Thérèse ya ko bengana ye sinanga ya longwa yebo
soki biso tokosi aya koloba nga nakeluka moto asinaki grand frère nanga kuta aza opesa répétition kuna pati kobetot nakobenge en duplex émission alobela bato vérité ndenge président kale babenganaka ye non c'est kisongisongi ya ye eza yango na tio ya ye pene eza inné biso babi eloko babi quelque chose qui est inné donc botami nango esongisongi oyebine songisongi mwasa soni mais lelo azokosela Bellevue makambo abi ti Suzy Bantu akufi na Bellevue batikala koyokana te mpo bawelaka mobali ebongo ye na Suzy Bantu bawela ye nini ya Bellevue biso toyoka yango te toyoka ngo ata mpo na mokolo moko te mais ya ye pena te toyoka ngo toreyoka mpe lelo oyo toyoka kaka ya ye eza na différence moko te ya ye toyoka toreyoka tokontinue koyoka ngo jusqu'aujourd'hui toyoka ngo kaka ye pena botola moninga komo bima na mobali ya moninga abeta mosinzo aomolala na moninga mobali ya moninga mpe azotala moninga na miso bazolia baomela baobetala mpe mwana mama nzoka mais auti okita na metu na mobali ya moninga eske na ye na Bellevue aza satana na ye tomona mwana na ye abima na TV. Bellevue il faut asenga ye pardon aza nani Bellevue asaleka na TV aye ko-offense ye Bellevue asaleka na TV aye koloba vie privé na ye ayela biso video oyo Bellevue azofinga ye ata voice oyo baregistraki Bellevue to video bafilmaki Bellevue azofinga ye soki eza te tala Teresia omoni ye moko lelo toza na makambo ya kofinga mutu te tomemi masumu mingi nakomozanga na moya kosambela na poko ava nalala naza mère de foyer na mwana na ngai naza na libala na ngai omemisi nga masumu mingi ata bible ezolobako mawa na moto akobetisa mwana na libaku kanda na ngai yawe nzambe ezali likolo na ye Terese obeti nga libaku mingi mikolo na sumuki mingi nakomozanga na moya kosambela nakoko kosambela te nami yoka puwa na masumu na fingi mingi mikolo na tozala na bien ti mokili ekokufa ti yesu akozonga soki mpe mokili ekozinda bamoto yango ekomobimabima na sa bamabele soki mpe tokozika soki mpe mokili ekokufa Bellevue bamai ezotonda Bellevue osengo pardon te parce que Bellevue nana leka na TV te mpo aya ofinga yo Bellevue nana leka na TV te mpo aya koloba makambo na yo c'est toujours toi ndo yaka koleka na TV mpona koloba mabe mpona Bellevue yango détrompe-toi silama mpo mutu asengo pardon aza te okomprendre ndeti papa bato lelo yo kotangisa kombo papa bato na TV yo na ye problème nini bolamba bolia ata bolambi mami wata batya mwamba tokoya te Bellevue koya te bolamba bolia bakabolela bino 1 million de cartons ya poisson ya viande je sais pas moi bapesa bino camion mbasemunu na mutu moko camion aloso ya binene wana bamageris mutu moko tokoya te Bellevue koya te oyo Bellevue asa yiba ekoka yango azobalola yango mpo ebota donc biso mpenza tokoya te Teresia mpe akosengo pardon te oza eloko te moto osengo mpe pardon aza te wana problème ya motu ntango olobi ke aza kosengo pardon en guise de quoi yo moto oyo kooffense Bellevue yo moto oyo kolobela Bellevue mabe na TV yo moto oyo kosambusa Bellevue yo moto oyo kolobaka Bellevue alinga mobala bato yo moto oyo kolobaka Bellevue bala libala nkuku estce Bellevue asaleka na TV mpona koloba makambo asaleka mne moko ata moko ka ya ye Bellevue asaleka na TV aloba yo sambusi Bellevue oyo koloba n'importe comment esui te omoni ke koti yo makambo nyonso tolobeli yo makambo nyonso toyeli yo mobimba pitibula lie yo ozwi trouble oyo bapeke Bellevue asengo pardon nini Bellevue osengo mama okozela pardon na ti libandi ekobota suki abi parce que ye abanda Bellevue te Bellevue nde mutu abanda ye nde abanda Bellevue aprovoke ye kote nini alakisa biso ti bref eza kote nini okote Bellevue azala koprovoke aprovoke ye kote nini Bellevue abete masole pas bato ke neza bongo les ont dit ya mutu nde aya koyebisa sans preuve te le problème c'est que de Thérèse c'est quoi tellement que Thérèse c'est une femme aigrie
oyo tobengaka pena na lingala ya bakanza motema likundu. Tu sais mutu oyo so a raté vie parce que Thérèse a raté vie. Tolobaka vérité parce que tofinga mutu te a raté vie na théâtre, a raté vie. C'est ça. Mais ça na souffle de vie na nzamba opesa. Mais na vie ya théâtre, que théâtre foutaye, théâtre salé, aza makambu. Ben nani Thérèse a raté vie. On comprend. Maboke sepela na été maboke ndimi été abongi pe na maboke te. On comprend. Et jouer le mawa. Belva de fabilamba na e. Te. Nande yazalo kwa l'hippopotame bon belva la lamba ndeni. Oh, ya ta numéro pantalon 50 te wana. Oh. En plus biloko ya la ta belva la ta monde ba gumonte. Oh, ba gumonte. Ya passe. Oh, te ba gumonte akosi. Ba guna e. Ya servette na moi makasi bongo. Babiseke malili ya makasi. Yanga keno la tasi. Na modelo moyo zo na mboko. Asa mutu kwa climatiseur. Bongo na bika tamba makolo. Moto. Amata moto Moto. Ngala ebi mutu moto. Ebi amata moto. Koyoka badire ya bana oyo ya gola na cercle ya papa na bafuta te cercle ya nyonga papa ba propos na bango ko pona papa Gino ya gola bi papa Gino alinga ya baneko tout seli bumu papa Serge mwana na ye aza irresponsable ya papa comment mwana na ye aboma libala ye na mobile bazaka na ba problème comme papa Serge aza irresponsable ake kozwa mwana na libala doit faire papa Serge atika mwana ye mobile wana boma ye avana po ni papa Serge akene kozwa mwana na libala bien ko pour monter que na okamu donc zoba lokola ya gola vraiment azo se permettre ya lo bana papa Serge mais pas non action et pas na yo ba ya gola au moins neti bat lokola ba ya gola niveau ba traiter papa na biso Serge donc irresponsable papa Serge nga eka musanga te po mutu lokola ya gola na ebite soki aza pa mwana oyo abokwama na kati ya deux na kati ya foyer oyo papa na mama penza bazopesa éducation de base pe mwana lokola bolokoko ekamwisanga makasi ndeti boloko oyo so ekamwisanga parce que auti na famille oyo papa na yaza je crois avocat ou magistrat le fait papa ya mwana wana ozomona kotala boye mwana naza insite ya famille na bango kala te ya famille na bango baote kolelalela awa botika kombo ya papa botika biso toza bato nous sommes des humains ozomona ata toza na kanda me tokóma na ta moko bepeke otali obi te wana aza papa en plus aza nde mowei azaka na monguna te ozomona pour ne rien que okoya koloba makambo boye eza ya mabe sur papa wana qui ne plus basonisaka mowei te mpo akozongiselo te parce que akokutana mpe suna ye te tu vois mais komona badur ya mwana na ye Dorcas koya kotala na zoba yagola oui yagola c'est normal po yagola aza mwasa baassassin yagola azosala ki assassin ki meurtrière na Afrique du Sud azali mwasi ya bato basala makambo mabe bato bapikola bato bamisu bato bapikola bato baorgane na kati ya babumu yagola mosala naosala yango wana yagola naosala mosala bakabakaba na Afrique du Sud sikoyo omoni tellement que le bien mal aki embongo makila okoprofite nango lelo te yango omoni lelo asuki kotandelaka baninga basi mbetu na hotel yango eza ta Pullman te hotel Hilton te eza ta Béatrice te vraiment eza ta nini hotel Oasis te eza ta benini te eza ka hotel kaka ezala okaa na matonge kakao yagola koma na ye konika na ya nika nde basystématique bateketangaka na badra babilongo bababe abomi vie sokotala alobi ke papa Serge alingi bano tutie libumu mais so tozongi na suka ngonda teka kuta kata eforme Mosco Gino mutu loko apaster patron azomona na mobali fois 1000 aza mpe aresponsable so mpe abia kotio na vie na ye akolukelo mpe mwa kishinga mpemba ozwi mpe place aotia aza na ndako aolala te anango te aza na ndako alala na réception réception bilamba mpe ezalaka na réception ozo comprendre so mutu loko aya ser soki alingaki ye anga azwa ta makasi ya yo aloba ngo na tv te aloba ya teka yagola abomi mwana ndenge alongola se mateka ye mpo yebi yango
donc so pena lingo lo ba penza fo lo bande ya teka ya ko expliquer biso mu ko lo so ba mana teka ezala ndeni teka melela ko nini yebo melela teka nini ya Serge amuninga no te yemi mambo mabala yo yemi mambo ya eloko babengi libala le mariage est une institution oyebi yango oyebi so lingo lo banini tu connais les goûts oya makambo oyo Bougoumès aloba yeba mabiso bato bapesa na liboso ba parents pe ba invité pe ba yeba ni na bino pe ba collègue oyebi goût ya bizu wana yagola soki ya Serge alongola mwana na libala eloko wana ezoko engager Belleville na nini vraiment ezoko engager ya Serge na nini pe tali yo na nini depuis yo yaki na tebe po ya kofinga Belleville siko koti ya Serge mo libala mwana ya Serge ndenge nini po ya Serge so amoni ke mobala o fait souffrir mwana atika mwana kufa aboma ye po babala ki ye tokendaka bon mama bizali musu bat balakisa na ki fiancé yango te mibasi bakenda okutana nango na mabala c'est de même pena mibali ya mona mwasi na ndenga libanda me muko babala makomi ndako moko makaba réalité comme mususu omoni ke simbité eza na eloko l'équipe mo ya mutu na valeur te papa moni ke simbita zi mwana na ye ya Serge atangisi ba ne classe il est très lokola yagola analphabète lokola yagola yagola yebo komata kombo ne moko te même ata surnom a mi pesa ayebo komango te oya ko finga ya Serge mutafutela bana minerval vraiment ya Serge mutabokoli bana na pesi bango éducation alikolo nango bana ya Serge ba français okenda Afrique du Sud kaka ki meurtrière ndo sala kuna oya ata na anglais ate eu ya lokute ya te yagola oza femme moko mal instruite insensé mutu aliboma bana elaba bien ka liboma aza na problème a mutu yo aza na salité ta mutu boma yaka na plateau ebi linu na ye elongwa ndeni babetaka likofi po mbali ya muyibi bayiba ka place moko ale yabo abombi mbongo na kaleso ndongo mo mobali ne kande esalaka azwika likofi abeta ya gola na munoko linu elongo so mutu alongwa linu mo bakenda pe ata hôpital te na mutu ebi esala nini yo mona mutu oya alati robe kizobazoba avai na plateau na la gomme trop bizarre na kiti ya réception élastique bakangela mbongo abendeli suki et yagolo salité apparemment non c'est dégueulasse dégueulasse et le loco tala tu me donnes l'envie de vomir tu me donnes la nausée en tout cas moi c'est un trop sale. On va sur la période de préservatif. Moi, c'est sur le préservatif, ma casse. Moi, c'est sur la moussaba, mon ganga. Moi, c'est sur la bougie, ma kabola katikati. On va solo wana. Vraiment, autant à propos, il y a Mayo. T'es manas à qui zengi. À qui zengi, dans ta vie. Nous avons yams. Na foyer, na enanda, qu'on est au côté de oui, de renanga au vivre. Madame ana belo pe fufo lié. Ba so belo pe koko melie malilo kiti mutema. Mondir ba mwana mukie. Abota mi mayonnaise a mona mondir ba ndela zo abota mi. Mayonnaise akenda otika mondir ba na classe. Lelo vio mondir ba zanango. Yango mayonnaise zanango. Mayonnaise akata vi. Mayonnaise akata vi na bango ba famille chituka ba akata vi. Ba ba na vie malonga. Soit disant na mususu ya ndeko ne mo azaka musicien ba ro yemba ba kenda. Inaperçu. So mutu loko mayonnaise akata vi. Mayonnaise aza camarade ya kanto bandoka tika mondir ba na classe ye pena bandoka tika mondir ba depuis na école gardienne mondir ba tangi na misu na ye azeli conscience na misu na ye abif na bela fa ba vanta papa Serge ba pesa ke ba tableau ni a jouer luka papa Serge ana sonité na qualité ya musala nini qui vous zengi na yaba na kopesa a tourner na vie théâtre au Serge Mwembo yebi yango ye mayonnaise ayebi mayonnaise yebi ki zengi na kolata couper ya pantalon ya chocolat na tricot ya col roulé pour ça la ki vous zenga tangisa soyi c'est dégueulasse yango mona très loin ça pototé pour nous na ça qui moi qui pour nous yo mona pour nous ça nkele le quoi mayonnaise a raté vie c'est un raté mon robot on a essayé ça le bi que gérer na ça so bomengo na théâtre te gérer akoko ba wario Gérard Kokoba, combo ya tisi, mayonnaise c'est qui? Mayonnaise na mboko, aza nani? Anani, mayonnaise zoba, mayonnaise a mon meli lotoko, mon meli agene, mon meli ba whisky, ba teka ya ba kwe, ba teka na ba cabine mikie. Ba mo kondi, ba ma dragon. Iya longa masanga na checha zo tanga soya, ado nimba.
atanga soyi bandeko nde fo bayolanda na cheche abisi kolangwa nango na mbongo nde te bianka maonese alangwaka na mbongo ya kosenga ndenge aza soki na cheche akendaka viaza neraza samigra zina ye yango wana samigra oyebi so te aboyende baproblème wana bato ngai nayebi maonese lelo gesho ingange nde aza nayebi nga très bien maonese ayebi nga chuki ayebi nga bango nyonso moto abungi nga aza te nga soki osala théâtre to kotourne nzonzingi ya lelo te ya ntongo ozo comprendre po ezali nango mposalanga te nga mposana ezali journalisme en plus pas sobange kutu bajala te mpofonaka classe ozo comprendre maonese yo koloba na belleville yo te garçon alangwa jeune garçon alangwa lotoko vi yo gesho ingangi aza nango yango yo oza nango yo le pe ba belleville malonge eza te soko vi yo gesho nango gesho na chaîne aotourne bafilme oyo oza mokolo ya gesho mosika amukolo oboyoka sanga mamke otezande kuta mokuse omona libandi te omukolo owa mokolo epa na bango tokenda kotourne bagage moko kuna baowela fufu ya na mokolo ya mobali oyo mokolo epa maonese aowela fufu asilika ya biloko akolia so bapesi biloko nanga bato nayoka bango somo pardon nayoka bango somo na kisaso fufu ndeko yango zralala boswanela fufu na biso bacomédien mawa tokende bagage erik dimuko epa na bango mayena te bafingi belle aya te bafingi te maonese akufa nzala makasi asenga lokoso ndomoni ebongo lokoso mpe soso akoma efaliaka mawa oye kofinga bebe te bebe obokole olese ozwa en charge asombelela ketch atambola nango nde aza bongo vraiment mana ezali loko te maonese ebunyulu mo boye nzomba moko boye ye so teyaka te simba ete ayemba bien bomona ete ayemba nzembo na sa susi na vie na biso sa susi akufaka nzembo omage sans susi ayemba bayemba na studio na lingwala nga nazala présent wana na lingwala face ya académie de beaux-arts otalitaka mais sikoyo pourquoi amekai na musique te mpo aza motu bomanese tikanga na ye biso boa famille na binoko eza famille moko boye bolata botutu banda na motuti na linzaka epa na bino moto abimisa motu azalaka te epa na bino ya likambo pene ekweli bino boye ya moto abimisa $1000 dikubu eza te walokute maonese naye pa na bino ntuka namona salite makasi nakoka te meme babilo nango balambala koka olia tata mai na mela te vraiment boni boye koyo ovanda mpe ate fofinga bevi ke bana nabaki so continue toke mabe mpo oyo nayebi ebele ya mabe nabombi nani mpo ye mo mpe oyebi kozala moto asima oyebi dokoluka te na otanga mobali no mpenza sikoyo oyo boovivre nde mikolo oyo mpona sina azwaki bafuite koluka te silama vraiment donc ni au plasma tokoba kaka question suka à propos ya Gabi ya Gabi afundi yams abifa samba na yams alekisi yams abanda e trop ya finga mutu te eza mutu moko taka oleka na te ve aloba neke yo finga mutu bayela biso mutu oyo afinga afingi mama top afingi dada afinga mpe mao ye Gabi afinga mao afinga mao asala émission afukama aolela na amonango te ya Gabi abetisa bato ebele mabaku ya Gabi apelisa bamoto mbala ebele omoni ya Gabi aza ya na biso tokoma oboya nso baproblème ya okoma oleka gérer lekai na tv alobai na nga boye ntango nayoki oyo na batalisinga émission wana yango ekomaki mutu soki ya Gabi aza na mposa kokangisa to aza na mposa koréencadre tendresse auta oloba ne makambo moko esopaki ye abi wana leki na ye aleki ne mpo ayebi ke tendresse mpe asimbele makambo moko boye soki akeye na tendresse mabe tendresse akendele mpe mabe basilami sila bengi bango na ndenge nkuku botya na se ya Gabi akangisa yams te mpo yams afingi ye te yams alobi ka vérité ya Gabi position na ye eyebana te batika belleville aza mwana bato batika ye kimia ye pasala vie na ye alingaki bango lokola bandeko me amoni esimbi nango te ya na ndenge mabe te ya Gabi atambola na ndenge na ye ye patamone modeli oyo estce yams afingi ye ndenge bato oyo ya komopesa mbote elo na kamwe à ma grande surprise na omona ya Gabi apesi
Mida la Taylor Mbote. Après, c'est de Panama Mbote. Et c'est au Matisse ya Gabi miniature. Bafinga ya Gabi lesbienne. Bafinga ya Gabi Maraba Gaetan. Derrière ya Gabi a comment au la moine Kinganga. Ba on foutera basi ya batapoto. Po ba pebalia ka mbongo yena mwana na ye. Ye Gaetan. Tango on ça la vidéo le baké. Dati ok na bango bien. Wana on a passé to simbaka maman bino bien deni. Oh, Abibongo. Quelle est la page? C'est la vidéo. Babi fait na TikTok. Après TikTok, tu page sur Facebook. Vraiment. Ozomona. Ya Gabi a kanisa yam cité banda le oti lobby. Po ya Gabi a choqué mité ma batu mutakangisa ya zate. Attention ba komina na parquet. To yam sa ensemble za musana biso tala yepe. Yango yo. Bo ya sa mobile ya. Mama top abelaka nini asalaka crise ya nini ya akoyaka nini abi mama top asalaka ba crise quoi abosani monga lobaki wana pour mama top kasi ya Gabi asa na problème de respiration so est-ce que maladie ya mutu so mutu ndangu age eke komata ba maladie eke mananzo ba sucre ba nini eke bima est-ce que ya Gabi akoya lo bana top ke top apika crise ko pika crise ngo bana ngo ya bela bana ndeke bon est-ce que top azan de quoi yam top azan mama yams top ça ma top azan mama azan mama yams tu ko ngala comprendre akoti ma top na kata mama yams ne ndengeni so pe mama top abike non neza Gabi ngala finge to yo finge ngape na kangisa okasi ko kangisa ngo ko maka en désordre omoni ya Gabi ngala oyebisa yo ya Gabi oza ya na biso tolinga yo mingi ata yo linga no belle vite mais biso tolinga yo osala biso mama longo sekisa biso osala biso mama longo na théâtre ozo comprendre en plus oboti mwana wa aza déjà mukolo aozwa basi akopesa pe bakoko donc ya Gabi na âge na yo ezo senga OK quand tu passes à la télé loba makambo eza etali yo quand on va tout nos questions, au moins que le bango bien te mieux vaut éviter. Soit on le dit le que ya Gabi a son comme toi si ya belle vie. Est-ce que ya Gabi a mon normal? C'est normal. C'est normal. Pour ya Gabi a kana te fait toujours pour na tout ka belle vie. Après on le bas sur émission mususu que te na sala belle vie bon pour be faire la mukate be faire ça là la te. Be faire ça là ya la te. Et ça na magasin mo te ba son ba réputation. Vraiment. Et lamba au sokola on a maille ata au pire ata au minéral neno solingeli pour longwa saleté so que longwa saleté ko zo javel o lugi clean o tie pour longwa saleté mais réputation ya mutu na mona magasin bateka ngoto vraiment diango yo kaka bakanga batu diffamation o diffamer mutu et ça minissable donc ya Gabi faut tika ba biloko ni wana faut éviter makambo ni wana ça la bien so le qui na mission as artiste asale be na mboko yo. Pourquoi les journalistes ya Gabi te ba on retourne peut-être ba ça le moins ça le quoi 5 épisodes ya Gabi a raconté kaka nenga banda teneni théâtre vie na théâtre et banda nenga nini asala nini poko ba théâtre a tourner arrive nenga nini asala ba voyage kendo pe nyonso la ko yeba ngo na artiste ça m'a bêté au lieu que ko yo ça ba sortie médiatique mo boya mabe ya ko yo pesa ba ninga passe aussi longtemps belle vie ça leki na yo asa leki na bo solo na bien bon on a problème te sans rancune sans matata so ko moni belvi na likamba mabe pourquoi belvi so yo ki mabe azwaka mutu ka ya tie pa na po ya otuna yo pourquoi ya Gabi ya ka on a TV so ki belvi asala o mabe pe yo pe c'est le moment au sali ka sortie médiatique non nga Thérèse asali Alexis ka ki monter mabe ne mambo si te ba position mutu ya moni nga na lo baboye belvi ba te belé bazolo bango même atana ba commentaire oui ebi koza motema malamu mais motema malamu na yo ke no laksango na ba fondation na ba orphelinat kende na ba école côté lo ba côté ba kimbantie ke kuna na ba CC ba kati ba milliers reculé eza na batu ba souffrir kuna ba osanga biloko lia somba biloko kende telema na ko avenir moko ta na la police moko telemi batu azoya o pese mo kopo loso moi wili moi kopo wili moi kopo madeso nzamba opambola yo kopesa ba comédien lisusu mbongo no te ata soki mutu abeli kopesa te mbongo neza mbongo atali sa chance pesa biso tolia kenoko kabela bana bitika ke basi ya ba mama vulnérable o ba ozongi sele loko te po nzamba kanisa yo ozo comprendre mbongo oyo ko lesa ma luisa
Le corps lui ça n'est plus. Zombo on a que ne laisse ba maman la ba homme de vieillard. Que nous ba maman passi, ba maman bazala ba passi ba souffrance. Que nous ka bango pesa bango. Ko pesa comédie te ko assister pesu na matanga comédie mon côté. Mutu so akufi yo ke ide mutu na olamuka te. Ozo comprendre la belle vie. Si la kenda te ça et ça la rani balinga ye kaka. Nenga kenda te na balinga ke kaka. Donc belle vie vraiment il faut tika mi batela bomo eza moko. Nzamba bandeko no bana posa na yo biso pe ba oya yo ya famille bota to lingara o mingi to na posa na yo kozanga yo to kokoka te nzamba lobi mi batela ngai pe na ko batela a bon entendeur sali. Voilà, merci beaucoup to banda to comme vraiment na suka. Là je dis un grand merci d'abord na agence eza moko Ada Jolu Banza Jo Tirki Luanda et Kati Sous.